rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi Omoni, maman a commis première ministre. Et Sengoto et Sengoté, et le koni no koloba. D'ailleurs, c'est na yebisaki yemoko. Nabita on a lundi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na on a CPA boite ba o mususu yon surtout ba nomaka ba mibali na mona ka ezai normal. Mais tant ba nommé moi si na beta o motema na ngai lingi yangwana. Basi bande basimba kalibota. Soko tay malam. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibali bazai 6, basi pe 6. Même boka isi bonga kala. Ozomona basi ba yebi ko sa mosala ko le kabino. Bino ba mibali. Yango ananga na yebisaki etango akomi ka bona bi mama na sepela ki komona te. Moi c'est akomi premier ministre. Oui. Na sepela ki mingi. Il y a 2 ans tozala ki noa. Tosolola ki mingi. Depuis wana na nozungi na mboka te. Est-ce que ozana likanisi wana tote? Kozunga mboka. Vous êtes pressé. Nazali pressé ya kozonga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka, mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. Yebisi premier ministre était so nazongi kisasa ifuna la na ndako. Et pas na yo moko. Te na ndako nanga moko. Nala pe pa ba famille te. Na hotel pe te. Mboka nanga moko nala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bongana kila kola na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na gbado nazana ndako te. Na kena kuna kola la wapi. Yangwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boyi politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Nga yo sala politique était. Na tout nos pays politique te maman. Merci beaucoup. Politique. Hein? Obini. Et le côté maman, merci. Totondi au botondi. Bah après émission bah tu passes pela kino makasi. Bah le bio baninga bazokola yozokola kate ozoko makaki kitoko. Rêve nini secret na yoza nini batuna kinga. Secret za été. Na ngina yebisa okaka te le 2 septembre na 2025 80 ans. Okoya? Nakoya. C'est qu'ils a été. C'est qu'ils a été. Nzambe kaka ndi azusa o azingi asala na nzoto langai. Kana zana secret mon côté. Peut-être ambassadeur ndé alakisa nga secret ngoma muke. Ah bon? Merci maman. Merci. Après toutes ces audiences avec les autorités chérifiennes, la première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobila Dawa, en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre, qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang, de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'1 heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Madame Judith Souminois qui commence par nous dire pourquoi elle est venue à la rencontre.